chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, toza na ndeko Eliezer Awa na Paris ayaki elongo na bandeko mususu toko mekako tuna mituna toyeba ndeko Eliezer mbote. Mbote riche tempête. Ndeko Eliezer biso toye awa toyoki bandeko ya mouvement citoyen basanganaki pona ko kanisa nini oyo bakoki kosala na mboka pona Kabila mbula oyo elekate mais tomoni yo pe lisusu na kati ya organisation oyo comme pe mutu ya mouvement citoyen. Non, il faut corriger makamsusu eza ba mouvement citoyen tendem te sanganaki. C'est la société civile. Na kati ya société civile omoni tuzana ba avocat, omoni tuzana ba défenseur des droits de l'homme, omoni ba journaliste engagé, ainsi de suite. Donc ba oyo bayaki awa ezaka ba mouvement citoyen te eza la société civile selon sélection ya ba organisateur nde ba invité ki mutu na mutu selon ba critère ba ngomoko ba yebi tokoki koyeba iloko oyo penza isala etindaki ba organisateur ba invité bino po boya kosolola awa ezali likambo nini. Non, question wana eza question tutunaki ba organisateur, mais c'est que vrai que ba organisateur ezamba la liboso te ba organiser makambo basala kango na Kinshasa, basala kango na Congo, basala kango na ba pays africains, et cette fois-ci ils ont souhaité que ce soit à Paris. C'est comme ça que nous sommes en France. Donc et na wuti koloba ke sélection selon ba critères bango moko ka ndem to bayebi ke bon tokobenga safu tokobengela ye pona nini, voilà contenu ya boye tokobenga ye tokobenga mukebai pona nini pona boye bango moko nde bayebi sur base de quels critères ba pona ki batubaya, parce que il faut te rappeler que na Kinshasa tu as plus de 3500 journalistes et bamso bazakuna monika kamwa sorti o esalimia même bandeko na biso ba journaliste misusu bazo finga bamso bazolo ba que selon oyo ngana yoki balobi ke o bato akatumbi balongo kuna, alors que ndenge tuzaka na kino wana mutu akofongola ta mbanga na yete atala pe mukeba iboye atala Daniel Safu to atala nga, donc eza kozwa risque moko makasi na kin soki information ana ba pesi za solo mutu asali yango azui risque ya makasi parce que ayebi surtout aba commando na musalo. Mais ezaka kana kinite awa pe to moni na diaspora balobi bato akatumbi ba journaliste ya katumbi ba chroniqueur ya rasupu ba komo benga rasop comme rasupu bino comme ba chroniqueur ya mutu ba journaliste ya mutu boza susu ba journaliste pour na peuple congolais te. Heureusement que oyao est-ce que okuti ata mutu moko akatumbi awa tozaki wana aucun politique, on était renfermé surtout comme qui awa lundi na tongo renfermé, pas de communication, pas de photos, toujours travailler pour na makambo. Nous sommes dans ce qui est sérieux, hein. Nous sommes dans ce qui est sérieux. Au moins, les Congolais, il faut s'identifier par rapport aux individus. C'est ce qui tue les gens. Et nous nous identifions par rapport à la République. Pour Monimutu, au Katumbi, au Félix Tshisekedi, au Soki Mukwege, au syndicat de Gaulle. Wana ezama kambiso to yebite batu ba benga kibiso eza prof mbata na untie na ye et nde mutu akoti koloba soki bakobenga kolabo bakobenga prof mbata mutu abenga kibiso bakobenga kolabo nani mutu abenga kibiso ye wana pona nini bazomona image yani bomona ki mutu a Moïse. Aucun politique n'a pris part na bassise. C'est pas pour autant que ba politique bakozala éternellement exclu, non. Ils a structure et ko sang ça va te belé parce que l'objectif est de se greffer dans le message de Basango. Basango nde balobi, le pays va mal, va très mal. Il faut botter les mains, botambola. Alors, et Bango va profiter. Il faut tout ça la manifeste. C'est les manifestes qu'on a mis à la disposition. On doit critiquer les manifestes que de critiquer les individus.
Voilà, ndeko Eliezer toyebi ke mboka etambolaka na bayi politique en ce qui concerne la gouvernance ya mboka justement utikoloba awa ba homme politique bazalaki te na esika o bosangana ki pendant autant de jours o bosali est-ce que botuna ki bango motuna te pona nini ba bengi bayi politique te pamba te bayi politique tango bango basanganaka to monaki na Genval société civile ezalaki to monaki na ba conclave tant tozaki na Kinshasa na limité société civile ezalaki est-ce que pona nini bango na tourna bango ba exclure bayi politique botuna ki motuna na te to boyoka ki raison mon côté na tango sangana ki poni ba exclure ba politicien ba exclure ba politicien te pona ko permettre que les mouvements aient un caractère neutre et sengaki que ba politicien bazalana no panzi que la base s'organise et le koyomoni c'est l'organisation de la base. Parce que nous, on a pris part aux travaux, to pesi maele o yabiso, to sangisi na baninga, eh bien, to komi place, to komi wan. Et ça, ce qui n'est aussi, il faut qu'on retenir une chose. Juste en fait, tous qui na yon Genval, na baction ebeli ya opposition tous alak. Lelo na Genval wan, yo tous alaki na yo, place na vanda kana hotel yo yebi. To ya koyoka ba mishiki ba ke kuna ke Moïse appelle ça bango 50 000. Alors que moi j'étais venu dans mes frais. Ainsi de suite, quand ndenge na kindaka ariwara kaka ndenge na kindaka kanyabayunga ndenge na kindaka mwena ditu ndenge na kindaka jera ndenge na kindaka songololo na luozi nde boyenga na yana poto et j'ai appris de la bouche ya Mishiki que bazon mongo pas Moïse. Alors ba opportuniste à modèle loin ceux qui ont mis bango ba koluka kala ba koyoka bon et cause à la moment moko syndicat aye lokola aye ye peto ki kezana lar to kende to profiter de balobi non il faudrait que crème ya batu moko boy dans le combat et l'engagement ils a prouvé to sélectionner bango. Ndeko Eliezer to kotimo muke na Italie sous actualité ba na ba réseaux sociaux na diaspora awa moi groupe moko batu balobi Ndeko Eliezer a étouffé révolution oya munene ngake sala malakati ya Kinshasa. Ndeko Eliezer na ba émission na a étouffé yango longi ya Congo abengi bato Eliezer al sali ata message moko te ya ko soutenir longi ya Congo pour bato bazala libanda Kabila akende. Pourquoi bosalaki suivi te ya appel ya longi ya Congo? Reste en fait omoni bato ebele wana bazoloba ils bato balinga kosala une récupération et c'est ça que j'ai donné comme conseil na mouvement ou na manifeste récupération izoboma koloba ke ngande na sali récupération parmi tous ces gens là tuna bango nana siakutana na ne monde entier mangana sinakutana na monde entier plus d'une fois ne monde entier mi aibi monsieur Tambo Seki inquiétude to kosala nango d'abord ya liboso ezalaki par rapport à la sécurité à emoko ne monde entier. Et j'ai dit toujours une chose nayebi na mboka moko te mutu moko atelema longa l'état parce que l'état c'est nous tous. Il n'y a que dans l'unité de Tokosal. Et j'ai dit aussi une chose, je suis contre la comédie meurtrière. Tout ça les locaux, Tokena Selembao, Bato Bakufi, ni kwa Kabila Zakunate, ni Likanguna, ni Mutumo Kote Azakunate. Allez, Bokena Selembao Bato Bakufi. Bolongwe Kuna, Bato Misuba Kufa Wabi, Bato Misuba Kufi Nanjili. Ninde Konaye, ni Nani Naye Azakunate. Il faut se poser maintenant la question. Le combat est orienté vers qui? Yango zomona awa tuzana potwa. Okomona bafingi Mike, bafingi Daniel Saf, bafingi Ngai, bafingi Christelle, bakofinga batu. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas capable, il y a qu'à fixer bisoto eba l'essence de son combat. Ce n'est pas parce qu'on s'est mis quelque part là. C'est facile de se mettre dans sa chambre, faire une vidéo, lancer. Mais ce n'est pas facile. Même ceux qui m'ont vendu awa. Mutumo wakola kisanga preuve. Il y a que abenga par vidéo. Abenga kandeko na ye. Ou ya makila. Ndeko bima. Et bien, il y a double communication. Basal vidéo, il faut voter les mains.
appelle allô ntimba kobimate le lombo ke zabiente le kamwelinga selem yo ntimba obombi abimate mais na vidéo lobi bato batelema maintenant aux autres ndanani donc que tu fais na éviter action wana il fallait que ça les mana parler de la nation. Non parce que à chaque fois ba mouvement oyo ezali proche ya IDPS ba ça la action olobela kango osai la kango ba émission mais il y a nembo dans semi osali ata émission mon côté au senga na batu ba landa maloba ya nembo ozo reprocher nini na démarche na. Il y a Liboso d'abord. Il y a eu 2 grandes déclarations à Kinshasa. Il y a Liboso papa Nkusu Zalapanda Nangola Mokonja Vuvamu, quelqu'un qui est aussi dans une dimension spirituelle, qui se dit être le vrai successeur de Yakimbangu. A ça, une déclaration contre nous, mon entier. À que plus loin jusqu'à nous dire que, comme Boya Kabila, ceux qui ont une dimension spirituelle, et l'obi bilaka, ou n'est pas Nkusu. À une dimension, il y a Kimbangisme moko, il y a l'écolo. Tolongwe, Tozi Matezolo, Azalaki bras droit ya mon entier, secrétaire général. Et Matezolo, Azana Mutute concurrent naye, oyo azwa chance ya kozala initié par mon entier milogola mo mobile wana. Mutoko lobanaye. Nous on a connu ces gens-là quand ils étaient ensemble. A sali une déclaration contre nous mon entier. Wana d'abord na linga natali sabatuke. Le faible se lance na ba considération tribale. Il y a que voilà, oyo ba Swahili, oyo ba Luba, oyo ba on a pris exemple, bazaba Congo, bango mibali. O mutu ya Luozi. Bisika ni mon antimi azali. Et oyo akota na spiritualité ya ni mon antimi. Quant à ce qui concerne l'UDPS, na rassemblement, Eliezer alobelaka, UDPS alobelaka rassemblement. Rassemblement tangu basala ki Genval, j'ai été invité. Naya na poto na Bruxelles, na Genval, na Belgique. Pour assister, nayeba qu'est-ce qui va se faire. Alors, étant donné que nous avons une maîtrise ya makambu, j'avais tout intérêt d'appuyer l'action. Une action dont je ne suis pas associé, je ne sais pas m'hazarder. Admettons que des marches zaya comme manduki, gana bini couleur manduki te ni te. Alors, na bandi koloba, ko sale lelo ko moko boy na ibité nini. Lelo to signé manifeste. Ya ba citoyen congolais. Ndenge to zaboy. Ndenge to zoke mons. Partout nga nazo kende na ko porter manifeste parce que j'ai pris part aux travaux. Place nazalaki d'accord te nazalaki koloba na ba participants que na d'accord te. Naebi du début à la fin l'esprit oyo ezana katia manifeste. Et quand je l'engage ou bien quand je le défends, personne ne viendra me contredire parce que je connais ce qui est dedans. Tomoni évasion. Il y a le 17 mai. Mokolo libération. Ngana loba na lobimbo. Le 17 mai, les prisonniers se sont libérés parce que Zaki date à libération. En complicité, na collègue na bango, Tibala qui est aussi en liberté provisoire. Directement à Tambouman Balobi, ce sont les adeptes de Némon entier. Tango Mikolo Oumeli, Balingi Bakanga, Félix Nakabund, Balobi Bangonde. Entre ministre de la justice, Alobaki, Naba O Balobi, qui dit vrai, parce que jusque-là, ce n'est pas la justice. Ministre de la justice, n'a quelques personnes, basant en service. Je ne peux pas. Que ça est loco, on a zana. Na maîtrise nangote. Na éviter ce qui est anné mon entier miango montazo pe sa ordre. Ou bien c'est le pouvoir. Vous comprenez? Alors, ngaina telema, j'ai vu papa, tozana ba image. Moko la manifestation ango, j'ai relaté l'histoire ndenge zalaki. Ngana zalaka fanatique aveugle ya mutute. Te. Wanangate. Omoni ba image ya batu bazo lo bakabila za Rwandais il faut que le Congo congolais mais encadré par l'armée.
Ce n'est même pas la police. Et ngai tambwe parce que na lingina se pelisa mutu moko boye. Voilà, j'appuie la démarche. Mais attendez, oubliez-moi dans cette histoire-là. Et Nathalie Siyo bisika bato bakufi. Ngani na lekaka na Kinshasa. Na lobi papa. Je l'aime ceux qui boye bien ngote na pesa bino adresse. Au commune inter, au leki mo amuke. Au commune na Fleuve Congo Hotel, au keka tout droit, je l'aime yango wana. Bisika kabila vandaka. Ceux qui oyebi kinga katite, au leki aéroport, au kei tout droit, tout droit, tout droit. Au commune nzela moko batia makadame ya bien. Kinga kati za mo liboso wana. Oyebi parler de la nation te na adressé yo omoni ce qui commis na 24 novembre place batie omoni balembi ba robot o ya maboko boye ba komi ko salela biso ezopela kaka boye ba changer forme o komi place wana oye na 24 non ce qui ozo uta lingwala ce qui ozo uta côté ya RTNC o kiti o katisi boulevard tout droit kokota ni na gauche ni na droite te tout droit tina parler de la nation. Nde bisika boko zwa Kabila. Boko kende ko bomisa batu na selemba opona nini. Boko kende ko bomisa batu na njili pona nini. S'il y a les miracles qui s'opèrent. Nalobaka na batu omoni biloko ya bokoko. Il ne faut pas que ça la blague pananga. Parce que oyebi ngate. Oyebi dimension na zana kati wana te. Eza biloko wana bazolo bat. Ozana une spiritualité. Et voilà, oyebi mutu wana za place nini. Bimela ye atana nenga film. Et si là, tobeti maboko. Quand il s'agit d'une marche, Némon Nantemi n'a pas demandé aux gens de faire une marche. Némon Nantemi a promis de frapper. Alobi a frapper. Alobi te ke bako marcher. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion. Ne pensez pas que tout le monde est bête, attendez. Némon Nantemi n'a pas promis une marche. Némon Nantemi a promettre meeting te. Némon Nantemi a lobby, il va frapper. Il va frapper qui? Il va frapper Kabila. Alors, Yebisangai, na kende kokota to kende ko frapper ton dengeni. Il y a un individu qui dit qu'il va frapper. Et vous allez me demander moi Tambouela, allez, na salanini. Quand mon Nantemi était en prison, il a envoyé ce gens sur mon plateau. Bo qui n'est pas Eliezer. Bo salaboy, je les ai reçus. Et baleki j'ai encore la vidéo est sur le net. Place bazolo bake ye muto atindi biso pa na yo lelo ce qui n'est mon Nantemi a un message à faire passer à travers moi, il sait comment me contacter. Voilà, bandeko na kanisi bandeko na biso bazali na bandika o ebongo na ka bombe bo ti kozwa ba adresse oyo epai wapi bokoki kokende ko faire exploser bandika wana. Donc botika kobomisa ba oyo baza na pasi ya koleka ba oyo ba bozo luka kolongola ba on esika wana. Ndeko Eliezer bino awa boye kuna na sima na bino c'est comme si musala boye ko sala bo sena bino musala pamba parce que balobi Sengi Tshibala a démissionné, Félix Tshisekedi, Premier ministre, accord les autres à respecter Nanzela, Makamode Tambola Malamu, Toké, même Abisotti na élection. Bomba eloko nazolo banaloba kiango lisusu. Henri Mo va sakanya leka. Alobi to bandi ko pesa bango ba 3 mois, pas 3 mois. Ba pesi ba dibanga 3 mois à sa sortie 8 millions de dollars. Tshibala va payer 3 mois, sa sortie va couper ce qui combien. Nasimanango, baya kozwa Félix. Ngana loba na Félix boy. Ce qu'on dimi offre au ya retard à pouvoir na kozala parmi ba oba ko bundisa yo. Wana nazo bundisa yo nazo sekape nazo talo na miso. Pona nini, on ne doit pas accepter ya batu basakana kana batu modèle wa. Il déclare que la République n'a pas d'argent. Mais kaka, tozana mboka où on travaille que pour les frais d'installation, les frais de fonctionnement, l'indemnité de sortie. Les leçons qui basent Tshibala, qu'est-ce qui a changé? L'obaki Tshibala, c'est les vrais Tshisekedi, oyo, ayebi, même, ndenge Tshisekedi a botamati. Si koyo nini est changé, l'obaki Félix n'a pas de diplôme. C'est parmi les éléments malobaki. Félix a continué à l'université ni n'a eu diplôme. Qu'est-ce qui a changé? Félix et lobby pour que bandi maïe lelo. Moi je pense que dans toute objectivité,
il ne faut pas que le pouvoir se joue des gens. Bango bazo suicide bato. Bamoni au lobby ba bengi yo. Ba suicide yo et puis ba lekisi. Lelo Sami badi bank. Ako postulé wapi? Ndengo zoyeba. Bao basala ki les amis de Sami badi bank. Bazali su wapi? Les amis de Tibal, lobby bakozala les amis. Je n'ai mon ancien pas peut-être. Alors, Ozomon. Donc, biloko wana, c'est une distraction. La République n'a pas besoin de ça. Tozana posa ba institution oyo peuple yemoko azamokonzi. Voilà, tozana posa ba institution oyo peuple yemoko azamokonzi nakanisi bolandi biso na bokebi ndeko Eliezer liloba ya suka na bande konyoso bazali kolanda biso. Liloba ya suka d'abord nazo pesa merci na ba oyo ba finga kanga mingi. Pona linga bango trop. Je commence par là. Yami Balé n'a évité qu'est-ce qui vient nous arriver biso ba Congolais. Et ça me fait très mal. Pour au moins nakacha tozana Fadel Barro. C'est un Sénégalais, j'ai essayé de l'observer pendant les temps que je suis là parce qu'il y a un gorete. Fadel ne m'a jamais convaincu. Tant que tu vas dire na lobby, ya yo azana moi maïl. Tu as changé moi maïl. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Biso ba Congolais. Tous en makambu moko nazo comprendre te, on aime bien s'identifier dans les individus qui dans la patrie. Talandenge tous en diaspora na biso. Okokuta mutu alinika créer buzz na yemoko boy. Nous sommes faciles à être manipulés. Vous pensez que les semblants de la division ou la division que nous constatons dans la diaspora, il y a les envoyés du pouvoir qui se passent pour des combattants. Parce que moi je me pose des questions. C'est pour tous les Congolais. Mais comment on a battu mais finalement, qu'est-ce que vous voulez là? Tangu yo bozo bunda na monguna ndeko na yo azwi libanga ki abamba ye na mutu yo kanye na loboko ozo travailler pour nana pour na monguna. C'est ça l'objectif. Ah nyonso bazo sala eza pona ba décourager tozala na dégoût alors que nengo zo mona boye c'est tout équipe ozo mona ba journaliste to yena bango ba combattant ko ya mabe ba combattant ya mabe bitumba biso to bundaka te ezala Mike ezala Daniel ezala to bundaka te o ya makofi te o beta wapi na banzala Congo o beta place ni te mais o ko bangisa te yo ana bosana. Voilà bandeko tozo comprendre les sous-soutés et pas wapi tozali ko kende batu basala boye o awate basala boy o awate mena munoko tolingi changement tolingi Kabila kende Kabila okende na internet te Kabila okende na ba réseaux sociaux te Kabila okende na ba oba na terre. Alors botika ko critiquer bandeko oyo bazo bunda sur place soki bolingi Congo ya solo bo soutenir ba oyo bazali na terre pamba te tozali na ba GLM tozali na ba drone to téléguider en distance awa pour que ngo sala musala kuna te. Alors botika bandeko bazala na ndenge oyo esengeli. Merci beaucoup. OV Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.